HP Media. Je sais que toi qui me suis maintenant, l'Éternel avait mis en toi une pensée très positive. Et des fois, on répète ta pensée, des fois, on lobaka, des fois, on sent ta kango. Des fois, j'ai quelque chose à moi. Mais sur le terrain, tu ne vis pas ce que tu sens dans ton cœur. C'est ça le grand combat que tu es en train de vivre. Il faut aider à comprendre qui tu es et ce que tu as. Et si tu comprends ces choses, mon frère, ma sœur, je te rassure, tu deviendras ce que tu avais dit quand tu étais enfant. HP Media. En réalité, ça bitumba na yote. Et ça bitumba ya batata, kulutu ya batata, ya bakoko, ya bakoko. Ba problème ozo kutanango lelo, en réalité, ça va problème na yote. Il y avait un aveugle, Bartimée, fils de Timée, qui était quelque part pendant que Jésus passait avec les disciples. Bible solo ba que les disciples bazo tourna Yesu, qui a péché? Est-ce que c'est lui ou c'est son père ou ses arrière-pères? Donc nous avons compris que les soumou ya arrière-père et qui cause appelle influence na kati ya vie ya moto. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Gloire à Dieu, shalom peuple de Dieu, bisika bozali, bozolanda biso en direct na émission EHP Media. Nzamba pambola bino na lingi na exopté mutumoko o azolanda ngai sikoyo en direct. Landa ngai na bokebi nyonso du début jusqu'à la fin parce que je sens dans mon cœur que Nzambe alingi alobela yo zolanda ngai sikoyo. Nzamba alingi a révéler yo ba makambo minene oyo elingi salama. Vous êtes en direct avec l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre Kitete Chaumba. Nzamba pambola bino sous d'avance et n'a profité avant Tobanda n'a pambola moto azali na machine na caméra Montréal Nathan Mwamba. Nzamba pambolé pour na musala malamu azako sala. Que Dieu vous bénisse pe nzamba pambola bandeko nyonso baza kolanda biso na moment oyo. Nous allons incliner notre tête dans la prière avant que nous puissions entrer dans l'introduction de notre message. Éternel Dieu, je prie dans le nom de Jésus que la faveur de Christ surabonde dans la vie de tout celui qui est en train de m'écouter en cet instant. Tika miracle nzambe ezala opérationnel na kati ya vie ya bato na kombo na Jésus. Bozana famille, bozana nzela, oza partout où tu es. Tika lo boko na nzambe simbayo na kombo na Yesu tobondeli boye. Amen. Gloire à Dieu. On peut acclamer pour le Seigneur. Nzamba pambolayo. Merci. Que Dieu vous bénisse. J'avais dit que vous êtes en direct avec l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre Kitete Chaumba. Ezana makambo oyo Nzambe a sololi na ngai pona solola na yo. Ezana makambo oyo Nzambe a révélé ngai pona kopesa yo directif ya bomo na yo. Tolingito parler lelo komoko très important sur l'influence de l'héritage du père au fils. Je répète, l'influence de l'héritage du père au fils. Pourquoi ce thème? Parce que nous avons remarqué batu bazako bunda bitumba o eza ya bangote. Batu bazo kutana ba problème o eza na ya bangote. Batu bazo kutana ba difficulté oyo eza ya bangote. C'est-à-dire ozako bunda bitumba ya batata ya bakoko. Voilà pourquoi le Seigneur m'avait donné ce thème quand j'étais dans la retraite na ngomba ya mangengenge ko bondela. Nzamba pesa ngai thème, pesa ngai message oyo pour na ko partager ona ndeko oyo azola na ngai sikoyo. Tu as des problèmes mais tu ne sais pas où trouver la solution. Tu as des problèmes mais tu ne sais pas comment faire. Na problème na yo umeli surtout 2020 au traversant on a ba difficulté moko impossible alors qu'il y a une solution devant toi auquel Dieu a arrangé, a préparé pour ta vie. Nous sommes en train de parler sur l'influence de l'héritage du père au fils. Pourquoi l'influence de l'héritage du père? Je vais expliquer. Influence est la kisinini. Influence est la kisi système. C'est un système. Système moko ezo régner. Système moko ezo dominer. Système moko ezo konza. Likolo ya vie ya mutu, to likolo ya famille, to likolo ya tribu, to likolo même ya nation. C'est un système où ezako konza. Et l'héritage, nous savons très bien que l'héritage c'est un cadeau. L'héritage ezali cadeau, eza don, eza eloko ba pesaka mutu oyo a mérité ya kozwa yango. C'est-à-dire héritage batekaka yango te,
héritage ba somba kayango te, mais héritage ba pesa kango gratuitement et pas une moto. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire l'héritage, l'influence de l'héritage du père au fils. C'est-à-dire quoi? Makambo tozomo n'est pas ya batata, to komi ko retrouvant pas ya bana. Bitumba o to mona ki pa batata, to komi ko mona ngo ne pas ya bana o baza ba innocent. Ba yebi peut-être ba arrière grand-père na bango te, mais ba komi ko vivre ba conséquences moko bango moko pe bazo comprendre te. Conséquences bitumbo na zo bundezo uta wapi. Voilà pourquoi nous allons lire dans la Bible, dans les livres de 1 Roi, chapitre 21, verset 1 jusqu'à 3. 1 Roi, chapitre 21, verset 1 jusqu'à 3. Là où tu es, tu prends ta Bible, lis avec moi, je lis la Bible. La Bible dit, après ces choses, voici ce qui arriva à Naboth. Nasima ya makambo oyo, botala makambo ekomelaki Naboth de Jizraël. Avait une vigne à Jizraël. Azalaki na elanga tope bilanga na mboka ya Jizraël à côté du palais d'Akab. Nzokane bilanga na ezalaki pemeni ya ndaku ya roi Akab. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. Akab azoyebisa Naboth boye: pesa ngai bilanga na yo pona salango elanga moko ya malamu, car elle est tout près de ma maison. Nzokane eza pemeni ya ndaku na ngai. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Yo ka Akab ninga solo bana Naboth. Abi pesa nga bilanga na yo po eza pemeni na ndaku na ngai. Nga na ko pesa yo ya malamu koleka. Si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Abi soki pe ngo ko sepelisa yo na ko futa yo na valeur ya mbongo. Je mets la réponse de Naboth. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Alléluia. Betela Yesu maboko bisiko zali nzamba pambola yo. Naboth azoyebisa roi Akab: nzambe abatela ngai. C'est-à-dire nazwa tentation te. Nazala excité te ya kopesa yo, to ya kotekela yo, to ya kosala échange na héritage oyo batata na ngai batikela kingai. Nous avons compris une chose, que l'héritage batekaka yango te, héritage basombaka yango te, mais héritage bameritaka yango, bazwaka yango. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire l'influence de l'héritage du père au fils. Bitumba ya tata tomona yango pa ya bana ba innocent o ba yebi le côté. J'ai compris une chose. Lorsque Dieu avait créé l'homme sur la terre, l'Éternel avait mis une pensée positive, une pensée de la grandeur na kati na moto. Quand on était des enfants, papa banako tuna biso question. Yo soko kolio kozala nani? To banaki ko répondre papa, nga soki na koli na kozala général, nga soki na koli na kozala docteur, nga soki na koli na kozala peut-être pilote, nga soki na koli na kozala colonel. Il y a d'autres enfants qui n'est plus loin que le bâtiment. La président de la République. Donc nous avons compris que dans l'homme, l'Éternel avait mis une pensée positive, une pensée de la grandeur. Mais toujours remarqué au fil du temps, tant que kola, ne si quand muto koma oyo lobaki tant que mwana mukie, mais muto koma le contraire ya oyo lobaki. Et si quand muto koma président de la République oyo lobaki, mais Moutoutouzo Monazo peut-être président à Ekiri à Koulouna. C'est-à-dire le diable est en train de désorienter quelqu'un. Le diable a désorienté la pensée négative, la pensée positive. Oh motozalaki na ngotanga zalaki mona mokie. Motomso bi ke ngata na kokola na kozala député. Mais tozo remarqué que muto azo comme député ya association ya ndumba. Azo comme député ya association ya malfaiteur. Donc, azo comme député na association négative. Mutoazo comme oyo aloba kité tangaza mwana mukie. C'est ça le combat que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Bato belé lelo bazo vivre ba vie o ba kanakate ba vivre. Bato belé bazala makila ya bokonzi. Mais soko tali vie na ye, o tali système vie na ye, ozomona le contraire. Ya oya loba qui peut le contraire, ya oya semence za na kati ya bombo na ye. C'est ça ce que le diable est en train de faire. C'est ça la mission du diable. La mission du diable, c'est qu'on désorienter Batou, qu'on détourner Batou, na chemin positif aux Alakinango.
Je sais que toi qui me suis maintenant, l'Éternel avait mis en toi une pensée très positive. Et des fois, on répète qu'à penser wana. Des fois, on lobaka. Des fois, on senta kango. Des fois, on yokaka yomor katia motema na que j'ai quelque chose à moi. Mais sur le terrain, tu ne vis pas ce que tu sens dans ton cœur. C'est ça le grand combat que tu es en train de vivre. Il faut aider yo. Au comprendre qui tu es et ce que tu as. Et si tu comprends ces choses, mon frère, ma sœur, je te rassure, tu deviendras ce que tu avais dit quand tu étais enfant. Nous sommes en train de parler sur l'influence de l'héritage du père au fils. Bitumba o yozo bundalelo, en réalité, ça bitumba na yote. Et ça bitumba ya ba tata kulutu ya ba tata ya ba koko ya ba koko. Ba problème o yozo kutanango lelo, en réalité, ça va problème na yote. Il y avait un aveugle, Bartimée, fils de Timée, qui était quelque part pendant que Jésus passait avec les disciples. Bible solo ba que les disciples va tourner Jésus. Qui a péché? Est-ce que c'est lui ou c'est son père ou ses arrière-pères? Donc nous avons compris que les soumou ya arrière-père et qu'on cause appelle influence na katia vie à moto. Les soumou ya tata na biso, mabe ya tata na biso et qu'on cause appelle influence na katia vie à moto. Voilà pourquoi na kati na ba héritage, tous en a deux sortes de héritage. Et ça ba fort héritage ou ça ko imposer ba vie à bateau. Premier héritage, tous en a héritage matériel. L'héritage matériel, les héritage oyo papa kufi azaki na ba mbongo azaki na makamobele, papa zubanda ko atike libana. Mais héritage matériel, tu faut comprendre que plus tard ils ont même battu na tribunal. Plus tard ils ont même battu na kufa. Ils ont même battu na ba problème na ba division na makamobele. Héritage matériel. Ce qui est total dans la Bible, tous on a 5 filles de Tchélochad. Bible zol bana bisonini. Papa na bango tanga kufi, atikel bango héritage. Mais ba komaka na problème. Et problème ba komaki na komaki ke ba kene na tribunal auprès de Moïse. Pour Moïse akatela bango problème. Pourquoi? Parce que tata kulutu abimaki, tata mwasi abimaki, alobi biloko ndeko na ye, alobi biloko ya mwana na bango. Et même conflit, et même problème, et ça peut entraîner les gens dans la mort. Et comme même dans la ruine, l'héritage matériel. C'est ça qui détruit la vie de plusieurs. Et ça la batu ba vana na bandaku ya bana ya batu. Avani, alors que yo vano zola lozola muka, mais tu ne sais pas ce que tu es en train de s'aimer. Tu ne sais pas ce que tu es en train d'organiser devant toi. L'héritage matériel, ils ont même un conflit, ils ont même une discussion, ils ont même un koufa. Et je bénis le Seigneur parce qu'il y avait un homme, c'était Jacob, qui avait compris. Au lieu de donner à mes enfants, les 12, l'héritage matériel, Jacob a dit non. Si je donne à mes enfants l'héritage matériel, tata koulou toi koya, tata lekia koya, tata mwasa koya, banana ba cause un problème. Jacob a appelé ses 12, a dit non, je ne vous donnerai pas l'héritage matériel, mais je vais vous donner l'héritage spirituel, qui est la parole, Malouba. Jacob a béni moi na liboso, Ribin, abi viens mon fils, a pambolé na Malouba, abi tu seras grand, a béni moi na mi-balé, abi tu seras grand, a béni moi na mi-sac, a commis au père sabango l'héritage spirituel, oyo et demeraka éternellement. C'est ça le meilleur héritage. Maloba. Et ça, na ba te belé lelo, ba vani na ba famille, o ba loba maloba négative. Et ça, na ba te belé, ba vani na ba famille, oyo ba arrière grand-père, ba sacrifier kiango déjà. Mais na kobota manayo, o santa koza capable ya ko affronter ba makamwa minene. Au Satangate, on est capable de comme un roi, comme un président, comme quelqu'un dans la vie, dans le monde. Mais sur le terrain, malgré les efforts que tu es en train de mettre, sur le terrain, on doit vivre le contraire. J'aime ça. Non, mais le problème, il faut que tu prennes le temps à parler, à causer avec les hommes de Dieu. Peut-être qu'il y a une télémission quelque part. Ozana makila bokonzi, mozoko ma bokonzite. Il faut ba aider yo. Ba talisa yo et le koni ne télémisi yo. Lorsque Élisée était entré à Jéricho, le peuple de Jéricho ont dit à Élisée, la ville est bonne. Mpepeza malam, makamunyo c'est ça bien. Mais maï ezoboma. L'eau est en train de détruire.
Élisée a demandé les plans ya mungwa. Asengi bope sanga mungwa. Élisée olia boaka mungwa na mai atena source. Nda toke ni ko boaka mungwa. Et Bible dit que mai banako boma, mai komo pesa bon moi. Le problème, il faut parler, il faut parler, il faut qu'on solo là avec l'homme de Dieu. On appelle ça le kir d'âme. Il faut pas yoka yo, ba tuno ba question. Ba yoka comment ezo poto ba comment ezo utawapi. Un grand combattant, lorsqu'il veut combattre pour sa bénédiction, il doit savoir premièrement son adversaire. Il doit savoir la technique et adversaire naïe. Tu ne peux pas combattre quelqu'un dans les néants. Tu ne peux pas combattre quelqu'un que tu ne connais pas. Même les entraîneurs, avant qu'équipe naïe ait un match contre équipe adverse, à quoi Lukanan va filmer équipe adverse, à la gêne à Bango. C'est ça les grands problèmes. Et ça a une influence, il y a imposé une vie négative. Alors que toi, tu es appelé à la grandeur. Tu es appelé à faire de grandes choses. L'influence de l'héritage du père au fils. Makambo tomola ke pa batata. Toyo mona ngo se répéter et pas yabana. Pourquoi? Bible zol bana biso que la bénédiction ou la malédiction ezoya jusqu'à 4e même à la 5e génération. Donc les choses anciennes ezako se manifester encore dans la vie d'une personne. Bobotami disent na famille, mais ce qu'on remarqué, na nombre ya bato bobotami, ezana mutu moko tabimisi mutu. Ezana mutu moko to bakoki ko talela. Mais moi je connais des familles oh ceux qui bazui problème na 12h, na 12h15, bazui solution à problème. Pourquoi? Parce que bazana ba influence positive na bango. Oyo ezopesa bango accès ya ko trouver solution. Mais yo zo landanga sikoyo. Tant que vous avez un problème, tu n'as personne. Ozo le la na chambre. Ozo le la yo moko. Ozo bonde la. Mozo kuta na solution ozo zoate. Le problème que faut toke na source. Toke na source, to kata lien oyo, ezako réclamer yo. Bible zo bana biso ke batata na biso baliaki manga mubesu. Biso bana neto yo ki minu passe. L'influence de l'héritage du père au fils. Nazo bon de la pona mwana mwasi moko. Et tant nazo bon de la molimo alobi na ngai. Tuna mwana mwasi oyo. Bazwa ye wapi. Nzoka ne mwana mwasi alobi nini? Mwana mwasi alobi ke à chaque fois na vie na ye soki azo sukola. Ayoka ka mungongo ya mwana mwasi ezo benga yeba kene kosakana. Ata sukolima ya cantine, ata sukolima ya douche, ayoka mungongo ya mutu. Ezo benga ya kato sakana. Mais moi na moso remarka ki ba komana kati ya vie na ye, c'est-à-dire quoi? Tanga zuizemi ya liboso, mukola zo bota mwana, papa ya mwana zo kufa. Amona ki yango peut-être est la coïncidence. La deuxième des choses, ayeko zo deuxième zemi, mukola zo bota mwana, tata ya mwana zo kufa. Mwana moso abi il y a un problème. Ndaki ko lukabiso ba prophète et tant que tozobone la molimo na nzamba yebisinga na yebisa mwana mwasi kende ko tuna mama na yo azwa yo wapi et tant ako tuna mama bandi ko lela nde mama bandi ko expliquer que tant na balaki papa na yo na lingaki emingi me ko bote ezalaki te nde na kenaki pa ya nganga pesa kinga ma océan na melaki nde na botaki yo. Et voilà ce qui se passe dans la vie des gens, l'influence, c'est-à-dire moi na vivre ba combat o ezaki ya yete, l'influence de l'héritage du père au fils. Na yebi ke nzambe oto sambe la kaza capable ya kokata singa o ezo réclamer vie na yo. 2020 ezaki année moko difficile. 2020 il y avait des projets positifs. Ozaki déterminé à kosala makama minene. Mais voilà comment 2020 est quitté si yo. Mais je crois au Dieu, je crois na nzambe o azali kolo. Na zondi manaba capacité illimitée en nzambe, que nzambe za capable et prêt. Ya osala na kati ya vie na yo. Problème na yo le kita ina nzambe te. Problème na yo eza na solution. Aujourd'hui, to kene na source. To kene na source to kene kata lien wana. To boka mungu wa na source de sorte que ozwa victoire na problème na yo. Tellement problème et oumele mingi. Mais je t'exhorte aujourd'hui
qu'il y a un Dieu au ciel qui est capable de te donner la solution. L'influence de l'héritage du père au fils. Nabot azolo bate, nzamba bate langai, nate héritage batata nangate. Akaba de sa nabot, ce qui est sepelisa yo, na sombango na mbongo, tona sala échange. Voilà ce qui se passe dans la vie des gens. Tona sala échange, na peso bilanga malamu. Bato ebele na vie na bango, basala bango ba échange, ça le savoir. Ozaki na lignée ba président. Ozalaki na lignée ba ministre, ozalaki na lignée ba homme d'affaires, ba femme d'affaires, ozalaki na lignée ya ba bato ya bato ba mata ba netolama, ozalaki na lignée bato ba kotanga ba kombo na bango na mokili oyo. Mais le diable est venu arracher le meilleur que tu avais pour na kopesa yo ya mabe o yazanango. Ba sali échange. Bazo zwa libala na yo, bazo peso libala o ekotungisa yo. Bazo zwa kobota na yo, bazo pesa yo stérilité, bazo sala échange. Via bato belé lelo eza ekiti na déclin à cause ya échange. Laisse-moi te dire une chose. Nous vivons physiquement, mais il y a des réalités spirituelles qui se passent, qui combattent le physique. Il faut comprendre une chose. La Bible dit, dans l'homme, c'est l'esprit. Na mutezane molimo. Nous autres enveloppes pour permettre de sortir dans la contact dans le monde physique, monde mokilo tozomona. Mais le vrai toi c'est spirituel. Ce qui katina yo et bongi na nute, nous autres na yo et qu'on reflète katina yo. Il y a beaucoup de personnes ba boto là ba yiba bango ya malamu, ba yiba libala na yo, ba yiba kobota na yo, ba yiba mbongo na yo. Mais ce qu'on t'a sur le terrain, on a courage, tu marches partout, tu fais des voyages, tu fais des associations, on collabore à Kanabatu, tu es intelligent, tu sais parler, on a peut-être licencié, on a peut-être docteur. Mais sur le terrain, on doit vivre les contraires de ce que tu es. Ça c'est grave. Il y a un Dieu au ciel. Avec ce numéro, si tu nous appelles, nous allons t'aider dans la prière. Parce que chaque samedi, tu as la kanama bondeli, nangoma to bondela kapona ba problème yabato. Avec ce numéro, nous allons t'aider pour que tu puisses voir la main de Dieu dans ta vie. Tu vas nous appeler au numéro plus 243 89 35 68 266. Ou alors qu'on soit directement l'apôtre Pierre et nous allons t'aider dans la prière. Échange oyo basali yo. To komi na tango ya kozongisela bango ya bango, yo o récupérer nde ya yo. O récupérer loyauté na yo, o récupérer bokonzi na, o récupérer libala na yo, o récupérer esengo na yo bungisa. Banda bo mwana ozalaka mutamawa, yo bungisa kaka. Ozui mbongo ebungi. Mais s'il n'y a pas l'argent, tu as des bons programmes. Mais une fois que tu as l'argent, ba programme nyo se bungi. Na ndenge mbongo ekobunga, ozo comprendre te. Basala échange na vie na yo. Basala échange na vie na yo. Akaba zeb sa nabot. Soki ko sepel sa on a somango na mbongo. Alléluia. Yo wana ndezo sala nga pasi na motema. Ba famille belé. Ba tata, ba koko, ba teka yango. Ba teka yango peut-être na bokoko, na makasu na biloko na mbongo na masangambila. Ba teka ba famille na bango, na mbongo, na ba matériel. Voilà pourquoi au monde la quatre famille boza 12 mais attends mutu moko tabimisi mutu bozo baté botel la nani mais je sens dans mon cœur nzambe azana posa na yo nzamba ngosama kama mne la quatre bombo na yo. Si nous prenons le temps de la prière, il y aura un miracle dans ta vie. Dieu fera de grandes choses. Je connais ces dieux. Nzambona le manana le kamomo côté. Il fera un miracle. Tu vas nous appeler à ce numéro plus 243 89 35 68 266. Pour toi, l'influence, oezako imposer vie na yo na médiocrité, na kolela chaque jour, na kolela chaque jour. Nzamba pambola bino bozolanda biso, les enseignements tokole kaka progressivement chaque fois pour bolanda enseignement au très bien bovant la kati amité manabino. Parce que je peux directement prier pour vous, mais ce que oyebi makambo yote et que ça la passe, il faut to kata singawana oezo réclamer vie na yo. Singa oezo réclamer un échec, il faut to kata yango. Appelle-nous, nous allons prier pour toi, nous allons t'aider.
Nous allons te pousser vers la réussite de ta vie. Nous allons te pousser vers la destination. Nous allons te pousser vers la réalité de tes rêves. Yoza mokonzi, yoza député, yoza mutako lelate, yoza mutamawat, yoza mutako zanga kobota te, yoza mutapacité. Appelle-nous dans ce numéro plus 243 89 35 68 266. Et quand tu appelles, ils appellent numéro WhatsApp. Tu as la pona yo, tu peux sur la directive, tu salio kirdam, tu yeba bitumba na yo zo utawapi, tu kata cordon ana pour dire bon, au vivre vie moko ya liberté. Ndenge Bible zo ba biso que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est ça la vie chrétienne. Il faut que tu sois libre en Jésus-Christ. Nzamba pambola bino. Nazo pambola la chaîne de télévision et HP Media avec son serviteur Ouazana Machine. Mwana malamu nzamba pambola yo Montréal Nathan Mwamba pour la musala malamu sala. Vraiment que Dieu te bénisse. Nzamba memol sou musika puis na pambola technicien no so bazali awa. Appelle-nous dans ces numéros. Le temps est limité, mais tu vas toujours pour nous sabino enseignement yamakambo oyo. Je vais prier pour vous. Yozo la nangai sikoyo. Tu as un problème, peut-être se retrouver dans makambo tolobi. Et si tu as confiance dans la prière dans la sikoyo, je crois à un miracle dans ta vie. Tomola maboko na yo et je vais prier. Père de gloire, dans le nom de Jésus. Na yeko bonde la nzambe pona ndeko oya landinga sikoyo en direct. Miracle na yo nzambe ekota na kati ya vie na ye. Père, tozana début année le mois de janvier. Na lingi 2021 oyo ezala année moko ya esengo. Année ya koseka ya kolela te. Année ya kimia pona ndeko landinga na kombo na Yesu na bondeli boy. Amen. Appelez-nous à ce numéro plus 243 89 35 68 266. Wanokozwa Moussal Nanzambe, l'apôtre Pierre Kitete Chaumba, c'est mon numéro WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. HP Media, la chaîne qui vous édifie.